Arnold Nfuma. Arnold Nfuma. Congo Direct TV officiel Arnold Nfuma. Congo Direct TV officiel Arnold Nfuma. 500 mégapixels. Congo Direct TV officiel. Masolo ya mboka, masolo ya politique avec l'artiste Fila Basele. Check. Na ndenge zoleka Arnold Nfuma. esika ewutaki na misolo na biloko akolia na nini na nyonso oyo bo participer nzamba zongisa bino ya koleka parce matin maman lui veut massa si boni position ko komi ngani bisi maman livre maman limbisa lobby to ya na ba facture pro forma ya démarche to sala mais les to comme ta maman lui ba benginga na kena ndekwa mindondo tango to koma na bureau to kamati kifunda ya mbongo pa ngana masasi na kozwa teza leka minono zo kifunda tango atie kifunda pa so na biso ke masasi azwaki même 1000 francs to kondi mango mais kifunda na suka na ngomba babi nini ce sont des voleurs voilà mais kifunda ne bimi pona nani bana basali dommage pour que bakuna mindono c'est pas nous les artistes ceux qui dit kambala zo kundama bana basali dommage que maman Olive yakana maman Denise yonde to solo na yebo to kende ki banda 11h banda 10h to bimi Dadi du Kambala passe à présent groupe na mais trop 25 peu moi une semaine so to quand même 2 semaines to quand même une semaine yo moi si moko ba sente na voyou zemi on famille finga yo oboko longola mukolo ke boto kangi makolo mto sali alors comment vous rezo makamba minene boye bon to kana to bima yo to ki yo ki bi watu na question tene to yo gela yo ke martyr so de que 16e biso tu na tika la du Kambala Tolongwe martyr, to 16e. Là on tika la du Kambala. il y a vu que les CBS et que Bandal après Bandal ndeke. Té, bablo ko CBS et que pas la banque sur la place au télé, mais était mal. Hein? La place, hein? Attends, mais télé, c'est quoi tout ça? Tu to maintenant le lapin na changa boule. Il a séparano. La séparano pour la dédé, au tchao tu boule pas to bandara. To le to bandara. C'est ça les problèmes. Tu n'es lobby net ko na. Même quand tu so idée moi même quand le bat. Que va salive ma bé. Au moni hein. Bill Clinton a conception que mutabomba mi aleki na mayele. Oso mutabomba ma kizenga, oleki na mayele. Do ba bomba awa. Nebi oka mwana lingwala nga ne grandi na mode des arts. Pas bino ezaka wapi. Pourquoi za na habitude wana ya kokende kozwa image ya baninga o bakufi. Ya bandaku na bango na ya ba toilette na bino. Yo tango zaki ya bandola na matela. Na petit carton na lingwala. Kisi nzora ya obwaka yo tango mankake bamba Marie Misambo. Car une ponyo lingi kimia tetan bato ba linga ba cha kimia yo lingo cha désordre. Oza moko o tindaki batu na yo bake kanga ba toilette moko bo photo après ba sangisa mixage ya photo wana po ba lakisa keza pa ba mama lopango keba batu no pe ba keba toza ba imbécile te to ebi mbusa loto osala ba brevet na biso mona ngote biso ebi place oyo sala te nga ebi mukolo na kenda te pe dingwe kezo elamba na ngalala nango poto no leka lobi na émission na na power yo ola ine dingo ke poto nzela mbai oyebi oloba na yo Liliane ya Gola retour plusieurs fois njile ebi ngai zonga tinga zonga ka yo pe zonga awa na ebi oka mwana lingwala nga ne grandi na mode des arts pas bino ezaka wapi pourquoi za na habitude wana ya kokende kozwa image ya baninga o bakufi ya bandaku na bango na ya ba toilette na bino yo tango zaki ya bandola na matela na petit carton na lingwala kisi nzora ya obwaka yo tango mankake bamba Marie Misambo. Car une ponyo lingi kimia tetan bato ba linga ba cha kimia yo lingo cha désordre. Oza moko o tindaki batu na yo bake kanga ba toilette moko bo photo après ba sangisa mixage ya photo wana po ba lakisa keza pa ba mama lopango keba batu no pe ba keba toza ba imbécile te to ebi mbusa loto osala ba brevet na biso mona ngote biso ebi place oyo sala te nga ebi mukolo na kenda te pe dingwe kezo elamba na ngalala nango poto no leka lobi na émission na power yo ola ine dingo ke poto nzela mbai oyebi oloba na yo Liliane ya Gola retour plusieurs fois njile ebi ngai zonga tinga zonga ka yo pe zonga yaka na beta tatu lobake na ke tala kana ya
oser le côté. Le quoi baninga ba luka kimia yo lingi kimia te, veut dire faut s'en charger ka boy. Et les man ozini kumbi, ayaya opekisa batu bazwa image te, po yo tindie bazwa image te ba maman te. Maman no azaka wapi. Toi na morgue a po na kamo. Po ani na ta batu ba na moral na bango na se, basa ba émission na bango normal. Bo filmer tele yo po ani. Na comprendre que bo defa ba matériel. Nga na ba matériel nga complet, équipe technique na nga nyoso eza plus de 10 personnes. Nga moko na matériel na nga nyoso. Pourquoi il faut bocha désordre? Na gloire langi nga pe na finga ki na finga na ngai po na bio zui oboma moi na bato. Mais pourquoi na matanga il faut ça bongo? Otinda e bato pa ba dadi, otindi bato pa ba kamo, kamo to monaye, to yebi ndenga tambola me yo vino ya nini. Yo so kufina yo lela yo. Media na yo moko, to famille na yo, to banani. Tika rankin na bato to boyi. Tika rankin na bato to boyi. So na bina ndo fingo mo alisumu, ona finga mo alisumu. Ponga na biba mokonzo ba bota me pa mera ndako. Personnel général mokonza kufa, mais yo karina kebisio. Benga tout élément na oyo yebi ko tindi ana moka ngalema. Toko kangama awa police roya, toko yeba na nani ndaza nani ndaza na nani. Nga bimana mutu akisi ata morote. Yo yebi parcours à vie na yeba mort na bedingwe. Ye diem so ta l'émission na sengyo pardon ngape na petite na oyo yebi nga Lilia Diagola. Donc na yo pekisa moko obino bolinga bo sauver. Ali boma continue li boma na eti a na morgue. Donc yo pena to kebisio keba. Toza a ti samedi o to si sokunda ba matanga po député na biso ya commune ya nini ya Kishasa corner bima vendredi poto kunda samedi tinda li susu batu. Tinda su batu baya opekisa batu ba filmer. Tinda kumbi o ya yo tinda kasa elo musala. Nga pe na ozala anda na ko s'en charger kaka. Bino nyonso batu bo landa nga boyebi. Karino yebi nga bien. Na banga ka mutu te, na respecta musala, po na sala na matériel a mutu te, eza mutu na kendo defa micro te, to trepie to nini na defa ka mutu te. Donc bino ba o bozu musala. Ya rotinda ka batu. Ba ya ba filmer ba toilette na bango, ba filmer ba ndaku na bango, yo Karino bando ofanda na bikok. Na kamwa bikok ozoka odaje wana yo kendo filmer Marie Misambo asakufi na personnel na morgue o publier buzoba na e lelo vraiment tina obima ndako na obena otomboka te mais na monike bandoki bazala ko baluka ya gola loba po bato kunga na finga bato nga na salela ba émission ba o batamboli na ba maître kili awa muto asimbinga te bongo yo nga na voyageur normal na somba billet na somba visa Schengen kendeti tournoi ete bando kenda nzela poto Turquie finga ba olangi nondo mesana sala ba jena bango ndengo mesana na luka kimia na yo na kompe msuko leka na émission pa batu na yo oyo tindaka basala mais na monique oaka oza vraiment mal à la tête oza impoli oza imbécile parce que ti lelo tinda batu bayaka toujours ko sala buzoba na ba place o matanga ezali on a ba caméra soit disant on a ba micro soit disant oza batu na ba taché de presse ba nani oza bango pourquoi ba été nga boye ko tinda batu lelo na tamboli nga moko parce que na kima mutu te na ye o amona ke na fingie o amona ke na beta ifaka tinda batu ne bakanganga na loba o eleka na loba o esalima Karine 1001 fois encore keba ça là vraiment attention tika ko dénigrer ba famille abatu tika ko finga ba famille abatu équipe technique na o tinda ki na morgue basali buzoba baye na trouble média nyonso e filmer na trouble l'équité pour ni ton batu na o baye na trouble baboya ba filmer maman boy to mona maman biologique te pobo ke filmer biso di koka maman moko boye ke maman Herveline ye wana tozui o ya solo o biso tozui wana nde maman Herveline Karine keba lisusu na kebiso penza na kitelio na lagom po mona pe na siliki don na loba partout ata na 100 micro lelo na na yo to ebi to kabona te mais place nyonso on en zwa mutu na onde mutu osa musala na bunda na ye caméra mona image et les capoto e ba ke yonde mutu chaka désordre na ba matanga nyonso esalemaka na ba famille nyonso ezo ka ba problème ezaka ka yo actrice de problème toujours pourquoi pona nini ezaka yo pona nini ezaba mususu te pourquoi pas tout le monde film mususu aleki alobakete ngape na finga so to moni bêtise eleki ezaka Karine tout le monde mutu na kufi bêtise eleki ezaka Karine Mokonzi tout le monde ka wana eleki ezaka Karine Mokonzi papa Mokonzi akolisi batu boete po nini yokomi mwana soni en même temps dans le bando mo ali sumu
ba o sena bango lisumu ba jeli ko ke bazonga Afrique du Sud baboti po ba teyami ke bando sa buzo bana yo camarade non wa bengiso na paro beti maman na bolongonga obotoli mubali fa ko botat yo po sali fausse couche est-ce que tu publié ngo est-ce que tu bi buzo bana kombo na yo mama so médier simba yo te kendo sa musique ma kwanza o sala comme ça ta bar ba lesbienne balandaka yo po yo moko za lele ba ko mela na masanga na bar na yo tika ko finga bato na leki na plusieurs micros ezwanga po message panza na penza po ba yeba ke yozo sala trouble na monde média bato nyonso ba ya basali trouble te mutuna micro na ye na équipe technique na ye na bato ne nyonso so za caméra te micro te osengi aide à moninga po kara ekota na chaîne donc bato tout balinga Liliane Yagola avec ma chaîne de moi-même attention ke likolo makasi Mosoba Universal TV chez Liliane Yagola nyonso ezaka yanga donc na osenga nango sécurité na bato poto caméra micro nyonso eza yanga na tambola na équipe technique nanga mobimba na defara mutute pona mona kumbizini aya opanza bato ke bokeba boza mama image te po bino bo bato bozwa image à lokuta po bo publier bo lakisa ke ta mama na ye wana ba négliger ki ye tala ngai na kenda ki reportage et pas ba Lopez même si maman na ye la na bikok to mona ki para na ye to moni maman na ye to moni maman na ye na papa na ye place ba chaka mutu ya yo bazapi nga na ye mona longa papa na yebi papa na homme politique paix à son âme na ye ko mona ozu papa batu oppositionné ye maman no azanani poza mo ali kango ba oya yo ya ba propre nga na za ana kisasa numéro na nga téléphone 090 73 93 926 090 73 93 926 o toi nga affronter nga pona Karina maboko poleli na ozela bino normal pona laksa bino pena ke Karina ebi musala te et puis bino musala na bino e ko avancer te po bo sa pa mutali boma oyo ye ba ko diriger bino te wapi bino to mona bino lelo wapi bino conflit na mututu olangi conflit asuki wapi faka zela ale la matanga kamo asuki wapi nzela mayo boke mbangu tiriki boko chola bien ka po bobi ma bato bakisi emsu ba okausa ba mai na nzela po bokoma mena kebisi bino merci beaucoup au revoir. Restaurant Galaxy Mambo aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo situé au numéro 137 rue André Carman 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo. Tuna na bino mpe biyano na bango ebongisami mpe epesameli wa bino leki wa bino mwana wa bino Dete Landry Kingelezi mwana ya mama Agnese Tulenge nazali ngai moko te nazali na équipe technique ezali kosalisa ngai na nsima ya kamera nazali na mwana mboka ingénieur Jean-Pierre Landry Graciano Masamba mpe azalaki wana réalisation nazali na mwana mboka ingénieur Roli Tulenge coordination ya Arnaud Lufuma yemoko prête de ba prête ya solo lelo kake ebeteli susu et pas ya artiste comédien ndeko na biso ya Dadi Kitambala azali susu te lelo nde toye awa na kati ya morke ya ngalema kozwa corps ye kotika yango esika bakolela ndeko na biso ya solo bokomona événement ndenge ezali kosalema bokomona bandeko na biso ba artiste ba lobby ebele bokomona pe ndenge makambo nyonso ekoleka na kimia topesi ba lobby ke non prophétie qui va 10 comédiens pour kufa. Est-ce que vous s'est préparé par rapport à l'Ikamwana pour côté de prière? On a sambela déjà. Ils ont dit que mon côté prière les lotés. Quel que soit nos sambela, ceux qui m'ont coloné zaki ayo, selon ma bonne sanzambe. Ils ont né au roulé kaka. Hollandi. Donc liwa. Ils ont mutu moti akangela ngo porte ya ndako bon dalali. Pour yoso yesu kalibana. Non. Dadi Kambala grand comédien mais pour dire moi na bosali bien te bobi organisation ma be makasi o ba ni papa bisoté bien te banana bien pe comédien tazam de comédien na famille ba be comédien ah to yo bibino te bisoté famille te famille mutu azubilo nyonso bo mona wana so pe woye matanga bomoni ke bozaya kotelema bakiti kokite famille kaka président Masumu mutaza na organisation ya matanga kulongola vi Masumu mais ti lobi dati mwana Dadi Kitambala sala crise et où tu na maboko ba comédien aux autres familles et où tu na maboko ya famille mal organisée te mekbino ko ko sa faute pas famille bango nyonso ba la ba comédien awa mbongo bango moko ba simbi mbongo ba ke kotana banki famille comédien mbageno sa mbongo banki
Dadi kitamba atanga ndeko na bino fa pe bosimba pe organisation ya matanga parce que babila bango bazokimaka bato bakokende kosombaka kozwaka babiloko bango moko bon siko yebisanga bokendeni papa nalie micro apparemment ndio boza na souci ndeko na po fa bolenda ka bosimba ngo po mambo kende bon siko ti ba attente wana bana kotelema baba nocha yango yebi bakomele depuis 6 heures depuis 5 heures mais babi ba attente wana major mutaye puis 2005 po mambo yo zaki kuna titika ba information otuni question yo mo ngo tuna yo mo so ngo mpesa sur réponse nga sala direct place wana batu baolanda nga na siba monaki famille fallait et devoir mbongo déjà kuna depuis kala si to tomoki tout le monde major katana ki di ba sanité bimi wana na ba téléphone on finga ma tout ça pourquoi fan totali ngaye bande ko mususu yango bino bande wona biso to zana bino tout ça mais nzambe alongola biso na ba difficulté pour que tout le monde a maram tout normal pour ba ko soit 10 000 boye 50 000 boye trouver normal so déjà tant sous batu mususu ya mbongo ya matanga yango déjà batu mususu ba komike oh fungoli compte moko botie mbongo na kati mbongo na yo sikoy donc c'est bizarre donc bref biso to telemaki na stade des martyrs yango monique même babandi ko installer babiloko wana ngana zaki wana depuis 6 heures na ye kolongwa wana 12 heures nene na yao ozomona donc to longwe wana to ye awa ti babandi ko taba attente bandeko na biso protocole babandi ko classer ba chaise au moins soki biso moko pe ba comédien te to telema to bandeko na biso ba protocole ya organisation na nyoso ndenge sala maka même pour na classer ba chaise wana bani c'est qui il nges elo mo il nges sama na ngote biso tozane organiser yango moni même ba makamane bandi donc bango mo ba ke ko louer podium bango moko ba louer ba kiti wana bango moko ba louer makam nyonso wana et ti baba no sama mwana bazala ki na comédien te balinga kite place ba obimisa mbongo ba comédien bazala wana ba yeba ke bosali biso ku tozane biso posa to yeba te ke no mbongo ya suka ya kolia dadi eza yango na musala na nyonso asali alors dadi fa kundama bien bango ba boye ko associer ba artiste comédien po bango mo basala makam nyonso eza gravité mais dadi akei est-ce que soki mwana tata mwasi luswa mwa kufi bakozwa susu ndenge bazwi mbongo wana babosani ke bazwi mbongo wana mpona dadi azalaki mutu ya batu baefort biso tosalaka mpo tokóma bastar na bafamille na biso ndenge toza boye ebele bayeba yango te tobetaka bamakolo tolalaka banzala mais lobi mutu akomi ne oyo akomi ale bino bolinga ale bokomo kota ba soki ba makita mutu ana kufa po ba roya kotikela biso mbongo yanga ko dikinia chikicha merci bandeko balandi batali magazine motuna na bino pe biyano na bango ya solo awa tozali na morgue esika bache artiste na biso ya munene ya Dadi Kitambala awa tozali na président Shoga artiste ya munene vraiment bonjour président Shoga. Bonjour. Vraiment tout le monde a wana morgue vraiment et ça là qui biso pas si tant que qui sangwana ya Dadi atiki biso lelo ezali mukolo corna e ezali kobima vraiment be pression ezandi na mukolo malelo. Bon juste tout dans nos stade de martyrs pour na kolandela ba makambo zaki parce que famille c'est moi trouble mukie mbongo bazwaki famille préférée balia na bango qui ba kuna ndeko na bango na ba norme abosani ki ndeko na bango za artiste abunene mbongo na ba pesa ki yango pona ba kuna ndeko ba norme na ba norme nyonso mais famille préférée bazwa mbongo batia na poche donc tout la neno makambo za ina stade de martyrs ba arranger pena makambo za la normal après de moni biso to e mort mais président Shoga batu bazolo ba ke président Masumu Talimbo n'importe quoi ça n'importe quoi il y a au mbongo par rapport à ni mbongo na famille de mbongo wana vraiment et papa ça mbongo $15,000 na maboka famille bon famille on ba congolais to yebate bango bazo za sima ba liwa ya batu ou comment parce que ndeko lera kufi mamo bino famille boye bo weli si biloko na biloko ba pesa ki pona olia ya matanga famille na mitso ba kaboli da bango osomona c'est ça normal c'est président Shoga réaction ni bozala ki nangona ya Dadi Felanga di kabala mwana kasavu bu ponga na mne grandi kasavu bu ye farage biso li sala ça dit venanga pena ya mabele relation pena tala no venaza venanga ayebi neni petit na ye nga pena yebi neni o venanga président Shoga ba rimer bimi belé ya Dadi akufi bato bazo yebate tozala ki na décembre
wana nakato question na wale za mabongisi nzambe nzambe ne mtaye ba destin batu ngana koyi koluba ebele na koyi koluba o balie nazaki tetango bakibako liaye nazaki tetango babwakela keni nazaki tetango so batsela keni bat baolo ba rimer na bango on va pas vivre to vivre na ba rimer ti il faut to vivre na ba o to zo mona na on va anteke o ba loba ki après ngana répondre na non eza mabongisi nzambe nzambe ebile pourquoi okoki koloba na bati merci bandeko balandi batali biso tozo koma kaka awa tozali na montre esika batiende kona biso ya Dadi Kitambala ya solo tozali na artiste munene oyo boyebi Micho Bozo. Bonjour ndeko na biso. Bonjour frère, bonne malamu. Ya solo tozali na sengo mingi ya koyamba ona magazine na biso. Lelo ya Dadi atiki biso. Pa ina yozali kolobela oni. Et loba belé a passé, on la voit tous les lichis comme même ceci koka okate les vebio accueilli. Donc écoute avant tout le monde qui passe ça ma casse ya makasi. Ya solo pasi ezali ya makasi. En tout cas ya Dadi Kitambala tapis rouge. Relation nini obozalaki yo na ya Dadi. Wana gafa na nga ya makambo ebele. Tozoka bwane ba 1h0h. Donc ya makasi. Nako beta route met bata tête ba ebi mukili ebi vie na nga. Fe na nga ya kope ebele. Ebele quoi. Mais toujours comme des autres mots à côté na bino artiste na famille to ebité ça les kamonini wana so sala bon des ordres de ça qui juste moi compréhension famille fallait ba travailler na artiste ba ça bon des aka c'est comme si ba famille tellement négligence mais de toté mais on a déjà bazo bon ça pour les kabia quoi ba kunda vie bien na loko. Merci ndeko ko koloba ni na bandeko bazali kolanda biso na monde entier. Courage et ça makamu. Courage dans la famille biologique, courage dans la fanatique, courage dans l'artiste et comédien. Ça liwa mutasala ngoza nzambe. Soki ngongano kokoki ya Dadi akei que son âme repose en paix et paix malakal. Merci Botondimi. Bonjour maman. Bonjour. Mayo artiste ya munene bo jouer mingi na ya Dadi. Lelo ya Dadi azate souvenir nini ya malamu otika ngompo na ya Dadi. Souvenir non il y a sourire à Dadi au Mankenga. Il y a gentillesse nae, il y a bisengo ya zaki nango. Dadi zaki mutakanda te, Dadi zaki mutambiance, Dadi zaki mutu oyo avant d'arna bato pas lié kana bato sekana bato. Do ele wande au Mankenga. Vraiment ya Dadi atiki libota. Ya Dadi atiki bana. Tomona ka mingi soki comédien akufi boya kaka boye. Tango bakie ko kunda ya Dadi après to ebité na sima soki bosala ka soma kamuni. Bon, neti Dadi tokotika bana ete po Dadi azali mutu na biso ya makasi. Ya so lobi ke c'est comédien akufi peut-être bamona bakenda otala famille te bakenda otala bana te. Mais Dadi pour nga Dadi spécial. Donc nandimi te ke bana Dadi ba ndo mona biso te. Ba ndo mona biso. To bana okenda otala e. Totika bana Dadi te ata mokolo moko te po wana Dadi azaki oya biso lo biso to perdre na ebite muto kwa Dadi to kozwa isusu wapi muto kwa Dadi na ebite nde tozana théâtre bobo bisanga na nani azalo kwa Dadi asilika kati azana problème mutu te za rankini te za na likambu te do muto kwa Dadi na ebite to kozwa donc to sali perdre ne ba rumeur ebini ebele ya Dadi ba poisonné ya Dadi boye boye poison te butika biloba loba izana poison te ezana ngoka maladie yaki ndenka mutu abelaka abele akufi basa nyonso zaki pona mbongo Dadi linga akufa te po bazoki charge ya Dadi na makambo nyonso bande malati na suka to ezana ngoka maladie eza teke o poison o babomi o basali boye eza bongo te balobi bapesi bino mbongo ba artiste po bokunda ya Dadi bapesi biso ba artiste mbongo te bapesi artiste mbongo te bapesi biso mbongo ndeni association na bino mo watu selma te bapesi mbongo bapesi na famille na ye bapesi na artiste comédien te bapesi na famille Dadi po kunda ndeko na bango bapesi na artiste te mais remé ozo bimaka président Masuma Lembo basika président Masuma Vanda ale mbongo mutu te mbongo bapesi na maboko ya famille mbongo Masuma olia mbongo ndeni yibisanga nani bapesi enveloppe mbongo na maboko ya famille suko Masuma yo sani na kati pour azaka membre association ya bazuma kaka yonde masumu kaka ya NTPC masumu ale te donc batika balongole na côté wana
balunga na masumu eza mambo famille kaka eza masumu te c'est quoi koloba na bandeko nyonso bayolanda biso monde entier koloba na bango message nini tozolela kaka balela kana biso elongo toza na moke te ko bimisa nzoto adadi bao nyonso balinga biso bao nyonso tapiko ja sepelisa bango na minute to 5 abolela na biso lelo na ko senga bango kayango wana merci beaucoup kompenza solo donc il n'est mon frère salangai oui baté ya solo vraiment te bimisa dadi na mort Zambie kuna bino bobimisi kaka mutu moko ya komi na ye ansuzolo oyo babimisi bopo tala niveau tozokende bamusicien bajournaliste ti omona na Congo ma totikala mboka etikali sans journaliste sans chroniqueur ozomona donc voilà ça fait mal tosala nini topesi nzambe merci ye mokonzi na nyonso ya mbokani apesa ya parti na ye mais papa na biso bemene to vanena ngo 2 ans dadi bikamba la pasa présent groupe na ye mais trop 25 bemene vani moi une semaine so to quand même tema 2 semaines to ko tema une semaine de yo moi si moko ba sente na voyou zemi ngo famille finga yo oboko longola mukolo ke boto kangi makolo muto sali alors comment vous rezo makamba minene boye bon to kana to bima yo to ki yo ki bien ba tout la ni ma question te to yo ke là ah yo ke martyr so que c'est émission tu na tika la bikamba Tolongo martyr, toke 16e. Là on tika la bikamba. Il y a vu que les CBS et que Bandal après Bandal ndeke. Té, bablo ko CBS et que pas la banque sur la place au télé, mais était mal. Hein? La place hein? Attends mais télé. C'est que tu sais toke to maintenant le lapin na changa boule. Voilà, yo la sepelano. La sepelano pour la dédé, o tcha tu boule pas to bandaka. To le la to bandaka. C'est ça le problème, tu que lobby net ko lobby c'est le problème. Okabona ndenge ni. Même quand tu so idée moi même ngazolo bat. Que ba salive mabe. Omoni hein? Bill Clinton a conception que mutabomba mi aleki na mayele. Oso mutabomba mi kizenga oleka na mayele. Donc ba bomba metoli mo mayele ba sali mabe, ba raisonner bien té. Il fallait moi bota courage à tongo. Bata mort biso te dali bozong c'est to eveni bozong c'est. Top msana moko pardon. Trop na 3 événements te ba mise ba événement ba to basuna 2 événements. Parce que l'événement fallait to leso papa lu forme de salle ke kwa foire. Atelier masango te momona ke wana. Mais vous mo pesa te biso batango. Même so rien nini. Ngati kana su mingi te na ko ba conseil. Ba tu la pesa conseil ba ko ba teti na conseil tika na mukie. Na pesa su mutu conseil te. So même so tika na mukie na lolela onde. E masu ba te na kati awa po pela ngati ba su ba pana na ke su ba pa mususu. Ah, yondo yana maya mission. To sali ka bloka mission mi balé oya moi si to leli Evelyne, oya mbali to leli Dadi. Voilà, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Ata, tozolela parce que ça, bon bazolo ba non, na mboka tozolela a tozobeta concert. Mais quand ko ebisa biso a to la place matata place concerté, est-ce que concert à lobby à présent Fally Ipupa? C'est sûr et certain. Monde natie balanda biso concert obeta. Naza porte-parole ya Fally te metaki porte-parole ya papa chéri. Biso tout petit soutien na biso orchestre tout Nathalie basali soutien pour Fally Ipupa. Biso pe BCBG to lingi Fally abeta on posa congolais. Au moins ko bomangungi na nzoto so tuni nzoto biso beta ngambata. Ko beta congolais yo moko congolais za mabe. Combattant azande ngona biso. Comment France o ba yebinga te ba pesi nga visa ke pana bango yum to na lingwala oke na poto bona ke na exercer musala nga musala to mi sezaka ko beta musique da ba be cantine msamo ko mema mai so mon cantine ngo se pena zelo na brique c'est ka toboka comme cantine à chantier donc biso te msamo so musique ba pesa so tanto beta viens ko ba beta le 29 ba pesa fallait chance beta viens ko longa beta mbili bela beta biso be pesa ke le beta ngana uti tirite na tiki combattant zate na tazi to uti kuna combattant zate et puis fait combattre la o aliera mai ya 100 francs la inalimité yo commandant côté na McDo ozo neige hein ozo to Philippe plein bele net ngana lati ba net ba jean si ba ketch ba sentir nyoto Philippe plein yo combattre la takano boy et bon muto ki manyo lipa mama na Daniel vous combattre yo wana donc et puis combattre ba ki président azwa à l'opposant opposant mtazui o si gasu point to teka mapon 4 bele pona bino to kuma ba nowe mo muto ya to panzala po ko ne poto et le bina yo au ça la biso plaisir beta ndekono musicien à Salioni mettre ndu beta ne wala kitoko complet no training à Barcelone au foot atiko ke njiro ke beta jomo na aéroport boye banité malgré ça remettre so
Tatou na ba combattant ba betara biso ba basi na roni. Marie sokola chemise ba betara mosaka. To pesa ka tricot ba betara bina file. Banga condamné ba maman. Papa songa bi malaka maman faut que papa OK bunda. Bitu mena contraté. Obeti mbata ba sambata ba ko bolo pe mulangiti. Bon na likamon ni za me chef fama tukate. Politique eza kwa kituntu. Soko bena bu mwana to bena ki mukolo comme ça kizengi. Ala kisazo kita chef localité te ko kuma colonel kuna ne. Ah ala kisazo te chef fama tukate. Kuna komi politicien de yeni. Oh beni. Oh ba zo violer ba serre na so bo konta ba wande ba plan tele ma sila katika chef ba ba serre na so. Biso ko combat. To beti na passer pe na ba. To ti este. To mi ba combatante na mun ninde ko bokechu. Ninde ko so. Ninde ko don. To beti ba la ba barba la la bango tongo ça. Na luki ba wande ba plan tele mane ba na couper. O ba violer ba serre. Ba zala bango te lukuta c'est lukuta. Combattant ya bengsa lek ne na beni. Bango so bengsa ko katana na kuto na Roissy hein. Kita na deuxième porte. Bengsa na beni. Yo mo peyaka na benta photo mo ngala 8 on a samedi. Bon bino boya ke na mo kon. Ba la beni ba 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 sa no ba sepeli tempo ko se mo makam. Ba bina na bango ba melaka na bango. To beti be ba bini na bango ha. Ba tambo ko ba kuna. Oh, mais solo. Raison ni nesalaki que production papa chéri na Turquie ezalate. Ah OK, producteur respecté ba contrat ya Kinshasa te ba respecté ya poto. Papa chéri rolala, pas orchestre kobeta makambutu. Mais kin ba billet makambutu akoka ki ngote. Papa chéri orchestre mukete Rome mais mega na plaisir ya kebeta. Il faut respecter ba critérium na neto ki bana mike, kolamba na liyoto, na kolamba biloko ndako ya différent. Soso pesi mwana mukia lamba. Atim mamolo mo betolia et a donc ya kokia ngote mais ba bien ça valable et ba visa national valable tous les 28 avril dans la Roson même lobby mais producteur respecté va contrat El Poto mais Elkin a koki ça ki ngote bon musique ya libala te oh ba 5 sapata papa na repesa ba komi oh liputa maman pesi te na repesa te musique faut respecter ba critérium nango voilà. Ok, merci beaucoup. Message que l'Europe ça va tout dans biso à travers le monde par rapport à il y a matin ami balo to anango parce que nous les ils ont moi parenthèse de fourlette. Moni yaya na lo baka na proverbe nzeto yaya ko yaki na tongo na leki pa matona media tu na ratina so mona ki nyoka to za muselulu makambo salame bandela suste la compagne na moi mayele belé parce que ça ba réunion ba bengisa ngam ta suka ta bomba mbongo mengana lo bata parole. Merci beaucoup. Matin maman lui va massa si boni position comme ngani maman livre maman limbisa lobby to ya na ba facture pro forma ya démarche to sala mais les to comme ta maman livre ba benginga na kena ndekwa mindondo tango to comme na bureau to kamati ki funda ya mbongo pa ngala masasa na kozwa teza leka mindondo zo ki funda tango cheki funda pa so na biso ki masasa azwa ki même 1000 francs to kondi mango mais qui font souka nango babini ce sont des voleurs voilà mais qui font nane bimi po nanani bana basali dommage pour que bakuna mindondo c'est pas nous les artistes ceux qui a dit di kambala zo kundama bana basali dommage que mama Olive yakananu mama Denise yonde to tito solo na yebo to sa to kendaki banda 11h banda 10h to bimi kuna na 17h na mama Denise la première dame mais to solo likamba ya dadi di kambala normal mais tango ake atiki kifunda kifunda ngweza pana boyo uzotunanga te kende kuluka nani azana kifunda oya dadi nani azana kifunda mutu ana répondre yo ana kifunda alors OK poto zoto ozana au clair ozana pilote kwa maboko na dossier oyo po balobi ke oza parmi ba organisateur éclair pour na dia ki pété na dia pété olikama kusukula maboko za retenir nini na dossier to retenir na dossier oyo boyebake tomata tokita to kunda dadi. Dadi, c'est quelqu'un qui a fait de bonnes choses parmi nous les vieux. Dadi a qui n'a respect à ma vieux. Dadi a sali ou est qui a sala. Notre regret, Dadi est parti très tôt. Ce n'est pas âge Dadi à koufé là. Parce que, biso lingake, biso to koufa nga masasi ba tienga ana morgue, ba Dadi ba yeba osala démarche pona. Donc, devons faire attention quand vous posez la question. Il y a Simawana, Batami, qui funda. Vous autour, tu bakangi qui funda tout. Parce que ba lingi là on m'a collé déjà, ba lingi, ba calculer ces salami déjà sans que vous artiste toyeba. Alors tant tout le monde non, na projet to sala qui fait to soma oyo. On a non, eko ki posala ka ndengona, eko ki posala ka ndengona. Donc qui funda mateme démarche to sali zaki pona qui funda wana. Mais talesko qui funda ngwe Batami siko na mulili ezobi mate. OK, bana poto ezali problème. Tout ce qui domine à qui pona. C'est inexplicable. Donc expliquer on dit, on expliquer on dit donc mutu là ba valeur mutu kati na. On a rolo basiko yo zaka olobi mais kati na ngam na yi. C'est autant que le lac on a que
collègue na atiki wa sous na bon et ça la et ça est pas ça motema ils ont ça la passe et puis ça continue toujours quoi donc j'ai un cœur qui saigne comme je suis là mais voilà. Voilà, azaki muta oseka mingi botourna na ye bomona ndenge azaki muta gete penza atiki biso bato be ba kondima ta kokwa kufa ndenga kufi liwana et servi biso des leçons toté. C'est normal puisque normal qui na bande konayo liwe za pona biso nyoso puisque na Bible na Ecclésiaste elobi mutu wana bo consulter liko na pema po akanga pema na ye. Vous comprenez? Dès toi, on doit mettre la souffle à il faut que tu aies un mouton à biso. Tout boulot à nos fautes. D'ailleurs, Belaki, malade des yeux, les choses à qui, ils sont beaucoup de ticali, tout bon, ma pomme qu'on a besoin de aller, tout aux andéni. Voilà. Tout ça de cœur na bango. Tu veux que va musika mais balinga qui tapis rouge mingi tout ce qui tomina business en bon mais c'est bio donc voilà on a maman ça donc mais tout les bango mingi moi la maternelle nouveau-né. Tous ensemble, vraiment, tous les qui veulent les biso partout dans le monde, tous les qui vont mingi, va soutenir les biso. C'est sinon un bon délit. Voilà. Merci. Naba matanga na mabota na bango, na pesi bango pe ba sincère condoléances de ma part. Faisant ça, il y a un témoin vivant où le long attend avant na stade de martyr. Na mega ko sala quelle interview na ba comédien où na kutaki wana par rapport à l'organisation mais la comédien ne so na kutana na bango wana bazo bois que là ba fleur par rapport à l'organisation il y a babsek il y a dadi di kambala ba lobi que non oyo organisaka pona pululu pe ya mundweri ezalaki pena à la hauteur mais lelo bazali pe na kanda doso ezali makambo sute lelo lingo yo ke bitumbe bimi na stade de martyr lelo koyoka makambo wana na nayi bana ba impression na yo ezani ke lelo ba comédien ba pesi raison par rapport makambo oyo lo ba non bah si je peux ça raison hein. Bah raison c'est belé raison ça matanga te pourquoi vous peut ça moto raison na matanga ba raison ba vivant roya ba raison il y a kozala bien roya ba raison kozala belé c'est que pour nini matanga de dikambala azaki moko ya bino azapi star munene ya mboka oyo pour ni bozi organisation wa mente mon frère moi Dieu m'a fait une grâce. J'étais dans l'organisation de Dadi Dikambala pour ça en abomoy. N'importe ça vous comprenez dans le bon. Je dis parmi batu o bakendaka kotala Dadi tangu azan abomoy à travers association Nabiso aimons-nous réellement vivants. Nazaraki. Tangu Dadi akufi ça et ça que na s'est retrouvé dans l'organisation. Peut-être c'est par rapport à des choses. Ce que tu as dit matanga précédent, au ça c'est dans la organisation. Et ça là quand penzo mon pe na batu ba obenga o. Ya soroye awate mobulu. Pour ba ebike tangu ça c'est roya. Ako banda ko pesa moi minimum ma solution, pe ako trouver ba solution mususu na ba canal na. Yango moni peut-être na moni yango wana nde sala kana zala na ba organisation matanga. Ce qu'on t'a dit bien, na matanga ya papa na so mundweri, tout ça qui n'a même problème. Et Moutabenga, je vais citer son nom, c'est mon frère Ladi Esobe qui séjourne à l'instant à Paris. Na présenté pe ba condoléances na pas le bagi so na salle interview, na pe sapé ba message na ya condoléances. Abinanga ça c'est so ko koti makambo te mawatro. Et tant que Kotaki, naza si bu monaki ne organisation salamaki. Tant que tu fais le maman so mindondo, bazumba mon ça ba tia à l'écart. Parce que ba ebike moi il loko déjà salaki. N'était ça comprendre. Hein? Tant que tu fais la pouloulou et le resarité.
nyonso ebotama wana bazama na kati ya NTPC nyonso ebotama bamutu ya nini naka NTPC c'est-à-dire bamutu bamona kati sauf que bolingo eza ti filme ezala kati bafanatike tu ya Zorobabel c'est-à-dire toza awa c'est-à-dire nde ekolaka kosala bolamu c'est-à-dire nde tozali nde bango bazalaki nde bakomi nde biso ekolaka kosala bolamu. Merci. Comment